nazo senga nazo lakisa bino ba papier hôpital tangu na belaki tangu na senyaki makila na monoko papier omunganga salaki ke ba transférer nga na hôpital mususu kana nga eza un peu critique nazo senga mingi na bato ba yebi anglais soki bokoki ko aider bato bazolo bakenga nazo kosa ya kotangela bango anglais oyo bana Londres soki boko kotanga batu oyo bayebi anglais soki boko ko aider batu oyo bazoloba kombo na ngo wana na kati omoni kombo na ngo wana Julie bakomi kombo na ngai Julia na papier oyo bozomona eza papier basaki nga transfert yo hôpital tangu na bande ko bima makila na monoko nazaki vraiment à l'agonie papier yango wana bao bayebi anglais boko sunga bato bayebi bao bazolo bakena zokosa boko sunga bango papier hôpital yango wana bakisi yango yo bakisi na mera oyo kote eza mukie oyo eza mukie po bakisi mususu deja esili bozomona ba plaquette mususu eza vide wana na bwakaki deja ba carton nango parce que ekomaki a comprendre na bwakaki ba carton nango nazoloba na bato nyonso bazoloba nanga nazokosa naza l'intérêt moko te ya kokosela pasteur avec mukuna likambo parce que likambo yo papa Soni Kafuta yebi yango voici l'homme ayebi yango donc eza problème moko on a koki kokosela ba pasteur likambo te lokola pasteur lokola évêque mukuna na bimakaka na exposer vie nanga na problème nanga santé naza nango na banda kokosela likambo nazoloba na bato bazoloba nazokosa botika koloba ke nazokosa parce que na bundi bitumba tisiko nazobunda bitumba ba itufenga mingi pona lobata makambo nazaki tana possibilité ya koloba makambo te donc naza l'intérêt ya kokosela ete mukuna za aza mutu moko aza inconscient aza mutu moko aza inconscient aza faux pasteur botala bakisi onga na mela o eza mukeza bescreen na la kisibino parce que bakisi musu déjà na mela ki ba plaquette nango etikali vide donc na bwaka kiango parce que na satandaki teke bino boko senganga ba kisi nanga na publier ba kisi nanga donc problème yango na papier yango na bana Londres ba yebi kotanga anglais batanga anglais bato bazata na poto bi baza ba yebi anglais batanga anglais bakomona na kombo nanga yango wana na carte na transfert hôpital na nyonso bakomona et bongo ba expliquer bato balobi ke nazokosa. Bonsoir, mbote na ba papa na ba mama na batu nyonso bakolanda émission oyo nangina yebisa bino boye likambo ya mukuna eumeli deja ngai na bandaki ko semble à l'église la louange et puis tant na ko longwa église la louange na ko kende l'église ya ACK na bande ko kende na ACK po église ya ACK bazaka na ba prière ya makasi yaona singa kike na kende église ya ACK place na ko yebana na mukuna tangu na kei kuna nazaki na ba problème nazaki na posa ya komona ye pona bato bazolo balanga ke nazokosa nazaki na posa ya komona ye pona solo la na ye tangu na komia birone amoninga na lobi ata likamta lobi nanga mama nga la sepeli na obala obota nga na lobi te na bali te na boti te abi nanga pona ni no bali te ngabi abi nanga pona ni no boti te ngabi pona na bali te so na bali na kobota. Pour l'information na bino lisusu naza mulubate naza muto Équateur naza mungala naza mulubate naza mungala naza mbuza naza mulubate après nandenge ko sala ayeko linganga to lingani papa kanza zalaki pauvre papa kanza zalaki nandenge to lingana to mesana ko bengana to mesani to komi ko bimana ye quand tokomi ko bimana ye ayeko bengisa ngai na bureau na ye azalaki te papa kanza muto azalaki papa kanza pa yambinga fansinga na salon na ye na bureau na ndenge papa kanza ayeko balanga mama yaka aye yako mata na voiture na ndenge ayeko mata na voiture mukete papa avec pa ya mati na voiture to yeko kende to komi na inga na inga wana na presque à savoir da inga na tunie papa toke wa o toke pa na ngai to zunzela ya kitambo or que toke ko se retrouver na na météo. Le pango wana ezalaki na le portail à Manzanza, mais aki clôturé portail à Manzanza. Donc kokota mutuka na kati. Place to bandaki bolingo yango wana. Pona explication bato bazana bazolo bake ngana zokosa. Nangina yebisa bato bazo banazokosa. Likambo oyo eza likambo ya lelo te, eza likambo ya bandakala. Donc likambo yo papa Soni Kafuta yebi yango, pasteur voici l'homme yebi yango,
pasteur pasteur ebele ya seka libanda seka bayebi makambo obana ya mukuna ba trésor mukuna ba Philippe mukuna bayebi makambo bayebi makambo oyo ko sala ke to mesani na ye na ndenge ye aya ko proposer nga na libala après na ye ko continuer ko to ya Zemi tangu Zemi na longoli ye mutapesa kinga mbongo ye muta orienta kinga hôpital oyo nga na kokende donc a orienta kinga hôpital ya Kitambo kende na hôpital ya munene ya Kitambo ye muta orienta kinga bongo yango apesi mbongo na ye na kokende na hôpital ya Kitambo tant na ke hôpital ya Kitambo le médecin aussi aboyaki mais tellement il a insisté le binanga basala ngo ko sala eloko te na ye ko docteur wana aye ko sala ngai tango asali na futi mbongo nanga na ndenge ba complication bandaki après 2 semaines abengi nga to kende Lubumbashi na ndenge to kendaki Lubumbashi to fandaki na hôtel Caravia tant to fanda hôtel Caravia pasteur Jérebal aye alobi non hôtel les a trop cher biloko les a trop cher soit ka déjeuner mais na oya ka kolia na ndao atindi chauffeur po bango nyoso bayeba kingai ba pasteur nyoso bayebinga o baza sentir ne mon baba yebingai donc nazo ko c'est la pasteur mukuna eloko te pendant na souffre na likambo pasteur mukuna sombelanga ata spirinte asalelanga eloko moko te donc c'est un serviteur de Dieu nazo le bango avec sincérité nous sommes pénalisés likambo ya koko sele likambo te pe place aza ayebike nazo ba makambo solo dans un intérêt mon côté ya koleka ba réseaux sociaux na bibisa na bimselongi na ngana banda ko exposer vie nanga pour rien nazo yebisa bato nyonso bazo ba nazo kosela mutu likambo te na ndenge to yaki ko kende kuna na bandi ko kende ko lier na ndako pasteur wana. Et puis du coup to fani na salon moi ça passer à tindi ba bonne ba servir biloko ba servir nga biloko parce que bango na baluba mobali basi balia ke sika mon côté na mibali bango ba fani na salon na ba pasteur voici constant kuna na muto ayemba bakuku wana mardoché bango nyonso ba fani na salon mibali nga na fani na salon na petit salon et puis maman wana atindi biloko tanga atindi biloko na ndenge analie abi ofufwa ne belate ngabi na sa mutema na bi anga pe na ta mwasi comment o pesa nga biloko ebelate mais nga na lie fufu na monyango eza normal yende ne abi ke fufu na lie belate bon na mona kango peut-être na kipete po na zaki na eloko mabe na motema na nga contre mutute na ye kokende na zongi na hotel libumu ebanzinga pasi nazo lelaka libumu ye moko pasteur Jérebal ye ko benga nga mama oza bien ozwi déjeuner nga bina ozwi déjeuner te papa libumu pasi ya nini ozo nga bina na olelaka libumu pasi na ndenge na yaki ko songa Kinshasa na zongi Kinshasa biloba oyo bozoloba wana ke eza makambu ya lokuta te na ndenge oyo baye ko benga ngao naza rwandaise naza de kwa cuisine Kabila baye ko pesa nga identité po ba nuire vie nanga bato bazotala nga ba papa ba mama bana oaza mama oaza papa zotala ngai po yo kanga mwana la bino makambo na zoba na zui ba humiliation moko nga ba pesa nga identité moko on a risqué même na vie nanga na zo risqué tinelo nga ba benga nga naza rwandaise babenga nga naza cousine Kabila nga na yebi président Kabila te président Kabila yebinga yango wana na ye ko yebisa bino problème ezalaki bongo si lelo solution moko epesa mate esuka pe kaka bongo nazo souffrir nga nazo souffrir lelo nakoma ko vivre na kisi nakoma mal vie déjà na funda ye l'église na ye mobimbe panzana ke mwana mwasi na mutafunda ka papa ebima chibolate ebima ndengai parce que na moni ba image ya fi wana aza bien mais comme ngande bazo ko accélérer ngande ba o menacer ke ngam na funda ke même na communauté na ye ngai même na bana na ye ngai sikoyo botalela ngana likambo o nazo kosela mutu likambo te papa sonika futa place azali ayebi makambo oyo nyuso nazoloba mais dernièrement na suka même avant na publier ba vidéo na ke ko luka pasteur nani oyo Denis Les na ke tie ba na ye na pigeon na solo na pasteur Denis Les pasteur Denis Les abengi ngoza yuma mwasi eloko ya répondre ngango wana bozo benga nga lokuta pasteur Denis Les abengi ngai oza yuma asuki wana oto bengala ti lelo suite ya malonga ezate soki muta koki na leta te
prise ya suka asuka aka na média parce que tant on est en danger bino ba bozoloba wana boloba mais bozana danger le kwa ngala zana danger te so mo mutu aleki na média ngala koko kubilise longi na ngate pona na loba makama muku na za mosala nzambe na koko linga kozo na problème na nzambe te ngape na za chrétien tant bino bolobi ne touchez pas mais wata yazo toucher pe ngape na za mwana nzambe et là on dit la kisite ke ngape na za wa tant bozo sala ma bozoloba makambo tika koloba ke ngala zokosa et en plus na za muluba te na muluba te na fia baluba te na koli na mbushima te na bota na mbushima te na za après ba ko pesa nga identité ke naza ndeko ya Kabila po sero wana nga na funda kili kambu nga na yaki na nga na utaki Afrique du Sud na yebi na nga te ke bazo buna na FCC nga na yebi na nga te nga na ba problème na nga santé nga makam na nga o izotungisa nga ya ngai na bina kende na tribunal la ke kofunda ok kuta na kina makambo wana ba pesi nga identité ke nga na za rwandaise yango nazo lukele ba problème naza muta FCC naza cousine na Kabila yango nazo lukele ba problème ndenge ezalaki yango na ngina loba boye ngai na yebi président Kabila en tant que président ndenge zalaki na mboka mais boye ngana Kabila ata mama Olivier Benatika komona bango te ngai naza na problème ya santé problème na ngai yango naza na posa solution eloba mana makambu na ngai ya santé parce que naza pe mwana mboka naza mal vie naza pe mwasi réputation na nga déjà baby même l'église na bango et baby tant babimisi e prison na buzoba na nga kaka oyo batune babengi ngo pesa ya ko benga papa pesa mbote nga lobi ye pa ko benga nga ndenge moko ke ayi sanga ke mama na bimi prison abengi nga ite na ndenge na yaki ko kende l'église na ye ata bakipaki kamnanga te na buzoba na yebike bat ba ofinga nga zoba na yebike bat ba koloba lokuta menga na zoloba o eza ya solo na yeko kende l'église na ye tanga kosi l'église a moninga abimiakei tanga abimiakei après mbala moko 20 minutes ay kozonga na église omate ezate totele mato sambela ndenge batu na ye bakomaki kozala nanga mal vie soki na fandi na kiti ba ekotele msanga na kiti na fandi ba ekotele msanga donc komaki vie moko ya malamu te na ndenge makambu nyonso elekani ti lelo solution moko te oyo ezwami na makambo nyonso ni na bapaster nyonso natambolaki na bango na lukaki bango ni na leta nakendaki solution moko elobami te na makambo na ngai problème na ngai ya santé nazobunda nango ti lelo ça fait 9 ans ya ne yango oyo nazomela kisi chaque jour tongo pourquoi namelaka kisi nani yango oyo akolinga abala mwasi oyo aza déjà boye première chose deuxième chose nazoloba papa nani passer papa mukuna azangi pe mbongo te yako edenga na moma wala nyonso soki yazo préférer apesa batu mususu apesa ta ba magistrat mbongo balia bien pesa ba policier mbongo balia ki apesa te na ngala amuluba te na mutu Équateur yango moni ye na doctrine na ye ndenga za wana papa avec abalinga ko donc ngaba yebisa ngati akoko bala ngate parce que naza muluba te ye fois bala kaka mwasa muluba mwaso bazana yo wana aza mwasi aza 50 muluba 50 katangesi ngala za muluba te ngala za mutu Équateur batu botika koloba ngala muluba te baluba kala Kinshasa baluba mbaya pembe te ngala muluba te ngala mutu Équateur na muluba te après mbala moko na boy ko kende na invitation na procureur ben sakina na mona ko d'abord za no sens za busoba pesa mamba soni ya salité na kenda kite na ndenge na ye makambo komi bakangi ye bana na ye bakomi trésor mukuna Jean-Marie oza passer na Brazzaville papa Daniel oya ya seka cité mama Mobutu na Philippe Mukuna bayela ngala 0R oh papa na bango ngalobi ngai nakangisi papa na bidonga nakangisi papa na bidonga te bolanda muto batanga kikombo na yekuna na parc ngombe ngai na zayete botiki yekini alali pongia kimba pourquoi bozo ko accélérer la air oh Philippe Mukuna bando non eza papa na biso za place à place est-ce que ngala za na problème na papa na bidonga yanga kutu likambo bakate lingate nazo souffrir kutu siko yanga likambo ngai ni nakata makambo wana na ndenge ba mataki na mutuka baki kutoyo koleka place wana
afandi na prison na buzoba na ngai oyo na kiyuma na nga na lokuta bino bozobenga nga na zo lokuta na ye ko benga ye abina ngono no na ko benga mukuna ngai naza malade yebisa batu na yo ba pesa kaka na azaki na prison azaki na ba telefone yebisa batu na yo ba pesa ngai mbongo na somba ba abina ngono naza prison place naza mbongo ezate zelanga soki na bini na ye ko benga ye na buzoba na ngai okomi bonzamo pe komi sebiso ta msulo kwa bayuma nga naza chrétien de naissance na yebi ndenge basalaka bakangaka video te ozotambola mobile o piéger na ba video na tika ko sala ngote yango naza peut-être na ba video wana te na mabaku na copie maloba na ete na sale loko moko te okenda satanda kiteke un jour na koza na posa ba preuve boy na bimisango public na tika ko sala te na buzobo yanga na zalango na sale yango te na éducation ezo contenir éducation mutu na za éduquer bongo te ezo dépendre na éducation na famille mutu abimi nga na sale loko wana te na ndenge na yaki ko kende na ina kota retraite ta na ina kota retraite alobi non na bengi ye abina ngono no sambela pepo na ngai parce que makambo eza eleki makasi ala matin